CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, amemeli bino zamba ya ba destination oyo bokoki ko voyager na étendue mobimba ya RDC, bozana Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Mbujimai, Kananga, Mbandaka, Kalemi, Bukavu, Beni, Bunia pe Kisangani. Pona bino nyonso bolingi ko voyager na ba destination oyo, CAA apesi bino possibilité wana à travers Wenze ya ba fréquence pour bo voyager na tranquillité. Bakisa ba condition de voyage hors du commun. Loko la Lubumbashi 5 fois mokoka na semaine, Goma 4 fois na semaine, Mbujimai 5 fois na semaine, Pembandaka 2 fois par semaine. Boyebola muna bolandi ya journal ya peuple pour la peuple info lingala mbote na bino bisika nyonso bozwa mi sans plus tarder to fongoli yango pona kotel tabino ndenge premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba asalaki réunion moko sécuritaire mokolo ya samedi 26 septembre kuna na primature pona kosolola na situation oyo elekaki na Lubumbashi kuna na province ya Haut-Katanga. Reportage est signé Anemon Poupa. Séance de travail au ezalaki participation ya ba responsable ya ba service ya sécurité ainsi que quelques membres ya gouvernement central concerné, local la vice-premier ministre pe ministre intérieur sécurité affaires coutumières, ministre d'État ya communication média porte-parole ya gouvernement, ministre près ya présidence de la République, ministre ya délégué ya défense nationale, na vice-ministre ya justice, garde de sceaux, oyo azali kosa la intérim ya vice-premier ministre. Selon compte rendu ya réunion oyo et pesamaki epa ya vice-premier ministre en charge ya intérieur sécurité pe affaires coutumières Gilbert Kankonde bilan ya événement ya Lubumbashi batu oyo bazalaki armé na place ya Moïse Tshombe pe na place RTNC na Haut-Katanga ezalaki bongo na bilan ya 16 morts pe 13 personnes bazalaki capturées pe 7 armes de guerre ezalaki bongo récupérées. Côté ya batu oyo bayaki kotia mobulu kasi côté ya forces armées c'est-à-dire na ngambu ya FRDC ezalaki bongo 3 morts pe 7 blessés. Chef ya gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba insistaki pour que responsabilité ezala établie pe justice ezala appliquée ba mettre en garde na ba auteur pe ba complice ya ba acte oyo abakisaki pe lisusu ke na occasion oyo na kombo ya chef de l'état pe gouvernement mobimba kopesa ba condoléances na ba famille oyo bakufelaki na sima ya kokondane ba acte oyo premier ministre instruit ba service compétent ya ko renforcer sécurité pe ko battre la population na biloko na bango de manière ya ko prévenir ba acte oyo ezonga lisusu te wana ezalaki bongo ba précision oyo vice premier ministre intérieur apesaki na sima ya rencontre oyo. Insécurité za kokoba se kokoba na ba ville ebele ya République démocratique du Congo ba incursion ya ndenge na ndenge ezosalema sécurité ya mboka eza na ba problème plutôt makasi ndakisa oyo esalemaki weekend eleki kuna na ville ya Lubumbashi yango nde etindi que rédaction ya info lingala e réfléchir pour na likambo obozango à travers commentaire oyo hérité mapindemi asalet bin. Insécurité na ba ville ebele ya République démocratique du Congo ezali kokoba se kokoba ezali eloko moko ya malamu te toyebi te ba service ya sécurité pe ya renseignement ya RDC soki ezali kosala lisusu mosala te. Weekend eleki na ville ya Lubumbashi ezalaki opesi mbwa aboyi ba rebelle ya bakatakatanga bakotaki na centre ville tina espace Moïse Tshombe epai wapi bazalaki na bakaliko ba banderole pe minduki na maboko pona ko réclamer sécession ya province ya Katanga. Nyonso wana esukaki na kobendana minduki ebetaki batu bakufaki na ville ya Lubumbashi. Kasi question ba observateur ebele bazali komituna ndenge nini ba rebelle ya boye bakoki kouta bisika bazalaka bakotiti na centre ville pe bazui occasion ya kopusana même na radio nationale pona kokata policier moko liboko. Ba service ya sécurité esengeli esala mosana ngo na ndenge elongo bani mikolo l'équipe tomonaki na ville moko kaka ya este ba rebelle ya Kodeko bakomaki ti na centre ville kasi kokoma na bango na centre ville ba élément ya FRDC ba accompagner bango na mituka na bango bazongisi bango ti na zamba esika bazalaka olia kokanga bango to banzike
complot ezali comment on a mis sous et sengeli ba service de sécurité pe ya renseignement ba la muka pamba te RDC et comme le la poubelle bisika nyonso ba groupes armés bisika nyonso ba rebelles bisika nyonso makambo ma be ezali ko salema et sengeli vraiment ezala éradiquer. Dans ce sous publication, il y a examen d'état édition 2019-2020 et Salema Kimokolo, il y a dimanche 27 septembre 2020 pour quelques options. Première étape, et Zala Kibongo, la ville, province, il y a Kinshasa, reportage est signé Benjamin Boulembe Giganting. 76%, soit 154 000 finalistes ont réussi dans l'examen d'état édition 2019-2020. Wanezali bongo précision Pesamaki et pas ministre d'État en charge à EPST Willy Bakonga. Dimanche 26 septembre 2020, ezala ki bongo première étape ya publication. Oye banda ki bongo na ville province ya Kinshasa, wapi pa ba banda ki na option lokola biochimie, maths physique, latin philo, pe pédagogie. Esengo ezalaki makasi kaka ndenge bozali komona na bilili pona bana oyo ba réussir na examen d'état. Tout c'est peli makasi parce que tout ça qui vraiment n'a espoir le sauter pour l'examen. Mais Dieu a fait grâce. Nous sommes vraiment contents. Malgré le diplôme à confier à coronavirus, mais ça bon côté. Tout temps en rapport tout la connaissance, diplôme mais ça pour na esunga na venir na biso. Gloire à Dieu, Nzambe merci pour étaper si biso ezaki mutuya pour na biso. Ba option technique, résultat et bima quitté le même jour. Pambate, raison ezalaki bongo ya ko éviter kilo na connexion. Oyo bino nyo soboyebi ke publication examen d'état to vérification ezali ko salema bongo à partir ya ba réseau ya télécommunication. Donc ba option technique, rendez-vous et pesami dans quelques heures. Image au Kolandezala qui bongo ya Jérémy Makambo, place 7e rue Limité commercial et c'est en fait de cadre pour na pousser ya bakuluna oyo bazali ko rendre vie difficile na population ya paka Juma kuna na commune ya Limité. Reportage de signé Benjamin Boulembe Jérémy Makambo. Cédric. Procès et se déroula qui samedi 26 septembre 2020 na 7e rue place commerciale Tozana commune Limité. 4 kuluna oyo bozali komona bangonde bazali ko sala ba opération ya mabe na Kawele, précisément na Paka Juma na Ka Onatra na commune ya Limité. Bango bazali ko rendre vie moko ya pasi na population oyo bavandi na coin ya commune oyo ya ville province ya Kinshasa. Talatina la police ya Limité ya 13e rue bakangaki bango pe bamemaki bango liboso ya bazuzi enfin ke baleka bongo na esambiselo. Sur place, tribunal ebengisaki ba plaignant pona koyoka ndenge bazali victime epai ya ba civique oyo. Bosimba ke procès ekatanaki. Tribunal a fixé rendez-vous pour la mokolo ya jeudi 2 octobre 2020 pour na kopesa verdict final. Na cadre ya opération Sokola Kingabwa Dende, la police ya Kingabwa de bayo kibongo kokanga bakulu na mokolo ya samedi 26 septembre 2020. Reportage Eza Benjamin Boulembi Jérémy Makambo. Opération Sokola Kingabwa o ezali initié pa ya commandant Baoba bayaki bongo na siat ya la police o ezwami bongo na poma tete pona ko présenter bakuluna oyo bazali ko rendre vie difficile na population ya Kingabwa de. Sur place ba plaignant bazalaki wana boyo ka bango ndenge bazali ko dénoncer ba acte ya mabe ya ba jeune garçon oyo. Depuis bango ba kopa bibendeza na 17 ba massa Patrick Masobe ba gele sala cop alors ba perception tout passe mboka fati to lingba fatité ye moko pe commandant ya Kingabwa de côté na ye abakisa kibwe. Ça dit pour le moment banga sous na tinate bien que banga c'est infraction on a bango et comment c'est drogue donc on biloko oyo akbatiaka kitalatala na disons bougie na se awa kango bougie ko chauffer kitalatala oyo ba sopi drogue oyo monita ba pousser le moya moyo kama ko sopa ngo awa Donc on va bien moni. comment le drogue bombe Bombe pour kuyu déclaration
baplaignant na ye naza na awa au moins 6 baza déjà awa biso batikali okomona bauti ntina ntangu. La police ya Kingabwade a initié opération oyo na objectif ya kozongisa kimia na municipalité na ye. Bango bazali déterminé ya ko rendre vie moko facile et pas ya population oyo bavandi na quartier Kingabwade, précisément na commune ya Limete. Phénomène Kulu neza kokoba se kokoba na ville province ya Kinshasa toyebi te ba autorité bazokoka koza solution na likambo oyo tetala tina rédaction ya info lingala et réfléchir pour na likambo obolandango à travers commentaire oyo hérité mapinde mais asale elvina. Phénomène Kulu na bisika ebele na ville ya Kinshasa toyebite soki ba autorité ya mboka balembi na bango phénomène oyo pamba te makambo ezali kosalema ezali malamu te esengeli phénomène oyo eyeba na kosila toyebite soki bana ya Kulu na bamoni ke bazali caressé yango bazali kokoba kaka na biloko na bango bakulu na esengeli ba assimiler bango na ba criminel pamba te biloko bazali kosala ezali malamu te soki ba autorité bazali kaka kokanga misu pe matoi par rapport ya phénomène kuluna yango pe ezali kaka kokola ndakisa oyo esalema kimiko eleki na hôpital wana na Kisenso ezali eloko moko oyo esengeli interpeller ba autorité ba telemela likambo ya kuluna oyo esila libela na libela pamba te esali déjà bambula ebele soki ezali ko continuer nyonso ezali kolakisa incapacité ya ba autorité pona ko assurer sécurité ya bato elongo na biloko na bango na oyo etali kuluna topé banditisme urbain. Compagnie africaine d'aviation FlyCA spécialiste ya Congo profond à Taïsibino ba différentes agences naye wapi epa ibokoki kosomba ba billet ya ba destination nyonso Michael Bristoto Thomas. Compagnie africaine d'aviation ezana esengo ya koyebisa bino bofongwami ya ba bureau na ye pona Kinshasa bokoki komona biso na commune ya Gombe na boulevard du 30 juin na direction commerciale na biso na avenue Équateur immeuble Itimiri pene ya Planète J na Gombe na galerie marchand ya Pullman Hotel Grand Hotel ya Kinshasa pene ya Triumph na Matonge toza na avenue Kasavubu na commune ya Kalamu to na route poids lourd na Bia mosika te na pont Matete na direction générale na biso pona koyeba mingi bobenga biso na 082 000 26 00 to na 082 000 26 01 to bo visiter site web na biso na www.caacongo.com. CAA mfumu ya mapata. Chanson Mama Yemo ya artiste musicien Karmapa et uti kozala bongo censuré na commission de censure nzoka ndenzembo oyo ezalaki juste pour na ko interpeller na ba autorité ba yeba ndenge nini ya kobongisa ba hôpitaux nango bolanda réflexion oyo info lingala et saleli bino. Nzembo Mama Yemo ya Prince de la Rumba Karmapa ezali censuré na niveau ya commission nationale de censure bosimba ke commission de censure a telemeli loyembo oyo pambate médecin directeur ya hôpital général de référence ya Kinshasa ex Mama Yemo a telemeli yango pona ye amonike bazali ko ternir image ya hôpital général nzokande soki totali malamu le Prince de la Rumba Karmapa a dénoncé kaka makambo ya mabe oyo esale makakuna makambu nyonso Karmapa alobi akosi eloko moko te ba congolais nyonso bazali d'accord ke na hôpital général de référence Kinshasa makambu moko ya mabe esale makakuna bazwaka basoin ya ba malade ndenge esengeli te na tina wana ezali kosenga na l'état ayeba na ko améliorer ba conditions na ba hôpitaux nyonso oyo l'état azali ko gérer pamba te esika oyo ezali lokola hôpital ezali esika bato esengeli bazwa guérison kasi tango bato bazali koyoka solo ya liwa na ba hôpitaux lokola Mama Yemo ezali eloko moko ya malamu te mikolo elekipe toyokaka Jibe Mpiana ayembaka nzembo moko Kinshasa oyo adenonsaka likambo etali salite pe makambo mabe oyo elekaka na ville ya Kinshasa olia ko censurer loyembo ya Karmapa esengeli na letande a améliorer ba conditions na hôpital général de référence Kinshasa ex Mama Yemo olia ya kolandela loyembo ya batu. Eric Travel ezali agence de voyage ya mwana mboka Eric Mwambaye azali kosunga ba congolais pour na ba voyage pe ba démarche na bilonyos.
shake your money. Kinshasa est République démocratique du Congo mobimba boyo kelanga eloko oyo fini komitungisama pona kokende libanda ya mboka botu nanga nini yango agence de voyage Eric Travel ya le coach le jeune lion bakisela kaye ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba denge kaka mesana kosunga bandeko na yeba congolais aza kokoba se kokoba à travers ba service ya lolenge na lolenge lokola oyo entrée express Canada GDV loterie facilitation ya ba visa pour na ba pays nyonso na monde vente ya ba billet national pe international bakisa réservation na yango service ya automobile assurance médicale bakisa lisusu service financier bosimba pe bokangake ba service oyo boko kuta yango bisika nyonso agence Eric Travel topé ba cyber Eric ezali bonsoir adresse na 11e rue Lumete industriel non loin na INPP na changu pe ezali kaka na boulevard wana na entrée Kimbuta na ngambu ya Masina boye na Victoire pe okokuta Eric Travel en diagonale na district ya la police juste na arrêt Kingabwa Izamba point show denge moko pe soki okomi na Kitambo juste na rond-point magasin okokuta Eric Travel en tout cas botika toloba bosolo pona moya lelo awa na Kinshasa toloba kaka na République démocratique du Congo mobimba la seule agence oyo amerita pe azokoba ko mériter confiance ya ba congolais ezali bongo cyber Eric ezapambate po epana ye avandisa professionnalisme na ndenge ya kosakana te Eric Mwamba ozaka ka leader wumela na yo Dizo Badiplômé d'état nyonso pe bato oyo balingi kotanga na université canadienne au Congo ICEA na mopuse epesi bino possibilité ya kotanga en distance pe quelques jours na université na ba conditions spéciales. Nathalie Kaila Tomwa. Voulez-vous gagner là où vous êtes actuellement un diplôme? Toujours bonne à trouver ma solution, peut s'adapter par rapport à la situation et surtout comme ma innovation dans le domaine de l'enseignement. Botou nangani Université canadienne au Congo, lelo oyo, c'est possible autant à distance sans que au somba syllabus. Au vandi na 4 jours nandako, aux ali kotanga en ligne, pe 2 jours au à l'université. Bon à télécharger. Ah oui, c'est possible. Yoka Lisusu, sans bourse d'études Mobimba, il y a $250. Bon à son premier étudiant, Oebakoya déjà komisa. Yoka, diplôme MBA, Yango Ezana 12 mois, micro MBA na 3 mois, prime MBA na 6 mois. Programme ya semaine et tikalikaka 4 jours ya semaine nandako, Ozako landela masolo en ligne, pe 2 jours oye na université na UCA juste pour télécharger Yango gratuitement. Là où vous êtes actuellement, un diplôme américain Master of Business Administration, sans le faire chez vous, en ligne, sans vous déplacer, au coût moins que toute alternative. Tala, papa maman deko, ezali ya ko ratete. Na Université canadienne au Congo, na système ya LMD veut dire au kosala kaka 3 ans. Ozui diplôme ya universitaire na licence. Awa, eza lokola ba université mosusu te basala ka 5 ans. Na système LMD na Université canadienne au Congo, okosala kaka 3 ans. Université canadienne au Congo, ezwami na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe en face ya ambassade ya Belgique. Welisa koya kokomisa. Okokuta ba bureau ya Université canadienne au Congo ezawana. Enseignement en ligne, yango ezali vaccin moko ya kitoko pona coronavirus na domaine ya enseignement na Université canadienne au Congo. Boulot est toujours kosalema sans repos pe sans relâche na basite nyonso Africa aza kosala mosala Nickel Bustoto Micho Olenga Kunga Tomwa. Boza korevete tozali awa bel et bien na sud mouton et sosimat bondi melanga que modèle boulot tetami awa pardon TGV coûte kosa pour un web ingénieur ba niata boulot na tembe 2 fois te
une fois avec action. Preuve yangoyo, saut mouton sosimate komi na suka, bino moko bokanga pema, pebo admirer qualité ya boulot oye niatami avec expérience pe passion. Kwenti kwe kandala mosale vandi pe sili kitoko kobana na baramp ezala na kote ya batete la tina kote ya ambassade ya France komatati likolo na plateau masolo carré kosakana te sod mouton nyonso eza asphalte ndenge bokoki komona ba séparateur ici evanda kitoko en place kobanda likolo ti kokita na baramp ndenge moko pona ba glissière propreté pe classe nde vandisi mosala oyo kitoko. Pour preuve batol déjà balongoli parti moko ya ambassade ya France ti na se ya plateau to na se ya pont déjà mituke komi koleka oyo eza kouta shaumba po e matati magasin nyonso na satisfaction ya population oyo amonaki mosala oyo depuis bandeli akembi alie mino kasi lelo sourire ezongi na longi bandimi faci béton veut dire béton na béton oyo aza déterminé ya kopesa congolais posa ya kolinga mboka na bango. Sa phrase azaki mosala moko kitoko vraiment na sepele zabasaki eza bien. Bon, na félicité chef de l'État initiative oyo po kote otonyo komi mingi ezala na okatisa ezala mpona bambouteillage ya bamituka bainitiative oyo pema eyolakisa mpenaki wi mosala ezosalama na mboka malembe donc na félicité makasi so aza dali na baida boye seke makambo ezala bien vraiment oyo tozomona biso bagene Safricas azalaka déjà reconnu na bamisala na ye Safricas na Congo ayebaniki amutu asalaka misala ya kitoko banda kala Safricas azalaka déjà reconnu donc félicitations na Safricas la série alakisi na musala oyo donc mbala nsima moto akopesa musala ezaka ya Safricas. Soki peuple andimi pe aza kopesa mokakoswa na numéro 1 ya ekolo Congo incarnation ya peuple d'abord Wayambo le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tout cas eza pamba te potala lelo yo Safricas l'expérimenté na génie civil aza kotafu na bulo oyo question ya korendre matériel vision ya mokonzi ya mboka sod muto ya sosimat etikali kaka question ya inauguration en attendant ba travaux ya finition pour boucler la boucle ndenge balobaka yango ndeza kosalema ba projecteur ne bokoki komona esi etiami déjà pona koéclairer. Premièrement, to féliciter président Fati Beton parce que na initiative na yende tomoni sotu mouton esalemi ezalaki nango lokola maseki mais tomoni yango vraiment réalité esalemi pe ekreaki bambouteillage makasi mais avec l'effort ya Safricas société pe ya mboka econstruire yango dada yango na bafongo eza nzela donc bamituka de bandi koleka biso mpe bamontare tobandi koleka donc tofélicité ka gouvernement na mosala asali kitoko. Eloko na oloba so moto yango oyo mosala esili na muti mais basalela une grande partie ya mosala etikali mwa mosala ya finition ya mosala mike mais en tout cas penda so moto so esili ekosala mwa bien namoni penda esala bien donc contribuer na embellissement ya ville esali penda beauté makasi dede ekosoulager mwa moke na embouteillage po ete bamituka oyo ekokende magasin élégamment directement likolo donc moi croisement wana ozala te en tout cas penda c'est bon na mosala oyo ça penda kitoko makasi Safricas bango nde lokola baexécuter travaux basali mosala ngo kitoko en tout cas penda eza mosala moko ya félicité basali mosala malamu bien vraiment kitoko makasi peli makasi ndenge esalami mpona bambouteillage na biso bon papa a continuer asuka awa na suku de boto te asuka awa te a continuer toloba lisusu nini ebandaki mpe esili chef d'œuvre ya mokwake frappe magistrale ya Safricas, l'œuvre du maître. Toza na communiqué nécrologique moko ana tabe na biso bolanda lecture nango. Na lolandelo yembo ya boye yembami. Famille Mbumba elongo na Zeze Kakesa responsable technique na Royal Television bazana mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani liwa ya mwana beau-frère pendeko na bango na kombo ya Mbumba Landu Fiston oyo akufaki bongo mokolo ya vendredi 25 septembre 2020 boye nzoto ya mowei pour le moment ebombami na morgue ya hôpital Sana oyo ezwami na commune ya Selembao
En attendant nzoto ya mowei ebima matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na avenue Konde numéro 9 quartier Madiata na commune ya Selembao, référence à Reneo Tokobota. Boyetika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki bongo Mbumba Landu Fiston. Parmi les autres, oh hallelujah. Bososoli ke tokomi na suka ya journal ya peuple pour la peuple, merci mingi na tom moi oyo azalaki na sima caméra un journal ezalaki monté epai ya Fabrice Lundombi mpe Aimé Katimanga, journal ezalaki supervisé epai ya Michael Bruce Toto mpe héritier Mapinde Mbandeko. Botikala malamu édition boye bakesimamaki epai ya Benjamin Boulembi. Au revoir. Fly CAA, compagnie africaine d'aviation, a memeli bino zamba ya ba destination oyo bokoki ko voyager na étendue mobimba ya RDC, Bozana Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Mbujimai, Kananga, Mbandaka, Kalemi, Bukavu, Beni, Bunya pe Kisangani. Pona bino nyonso bolingi ko voyager na ba destination oyo, CAA apesi bino possibilité wana à travers Wenze ya ba fréquence pour bo voyager na tranquillité. Bakisa ba condition de voyage hors du commun. Loko la Lubumbashi 5 fois mokoka na semaine, Goma 4 fois na semaine, Mbujimai 5 fois na semaine, Pembandaka 2 fois par semaine.